Merci ndeko journaliste. Merci à Ming parce que Nanzela Binoba na poto baza informé. Pour na ba pays nyos diaspora jouera rôle moko munene na ba libération et ba pays nyos. Alors ça la biso passe du fait que Romona un grand pays avec un grand diaspora mais ba c'est lancé la bonne ndoule. Et Dieu merci pour tirer la biso. Tango bande ko na libanda ba prendre de conscience. Il y a encore ma politique à Congo, ce sera la libération du peuple congolais. Et le lot, tout ça, c'est pourquoi parce que le peuple congolais est libanda, mobilisé comme seul homme, on débat sur la Kin. Le monde national, tu félicites Rabino Ming. Grâce à vous, les Congolais libanda, je suis conscient. Et comme on l'a dit, Nengo le lot awa parce qu'il y a matinée. Et là, la tête, ceux qui forment bangote. Bango pe ba otiko tranquillité faut pas tomber ça yo yango yé bien ko yena retard mais jamais ka auto tenir matinée politique à munene matinée politique yango zaki na 2 points. Premier point dossier IDPS oui bien qu'ils a menacé parce que il croyait que si c'est que ndé annonce la IDPS oh si c'est que dit azala kaka serviteur ya peuple congolais parce que IDPS ba benga ngo parti du peuple. Et donc, c'est que la Koufi a su ma campagne de pèse à Pessi Jean-Marc. Alors, l'adversaire Nyoso, il y a eu des pèses. Ils ont chavé du champagne pour la Bango et Sili. Congo, Toko Konzango na Kanaï. Parce que partout on a dérangé Bango, ils ont eu des pèses. Erreur. Depuis ce que la Koufa. Au contraire, c'est ce que dit, allons entre nous. Dans le monde Oya Mokili, d'une façon physique. Mais c'est pas spirituel, c'est d'être avec nous. Ce n'est pas politique, c'est d'être avec nous. Parce qu'Evre a tiki d'intérêt, ils ont fonctionné. Parlement debout. Autant que la Gisasa, nous avons posé le Parlement victoire. Toza Koevre, qui s'assa mon du matin au soir, de lundi à samedi. IDP c'est Tikali, Evre Naï. Rassemblement est Tikali. Il y a un moment où j'ai bêti 7 000 dans ma campagne IDP. Alors, liste de Kola liste. Kabila na batunaye bazola la pongite pona bango IDPS fait kabwana et panzana yango mikolo tozo vivre songi ya bato badongolo misu songi entre Jean-Marc na Félix balinga ka deux garçons na ba kabwana ba osala par tous les moyens ba kabwana yango Jean-Marc alobi ko kabwana biso na Félix et quoi apporter le retour à IDPS et quoi apporter le retour à IDPS et puis quoi apporter le retour à Congo yango na a 5 biso ba combattant to aider bango base la toujours bon moko pour ba atteindre objectif au c'est que d'attirer les biso ya ko mema IDPS na pouvoir ya ko sauver peuple congolais oh lelo 20 ans après rien n'est Afdel 17 ans rien n'est Kabila peuple congolais a commis chosifié animalisé clochardisé to comme ba wumbu na boka na biso yango moni adversaire pour koboya tous à la libre a osala par tous les moyens à Kabola Jean-Marc na Félix Jean-Marc va le biso en tout cas to retirer la ko kabomukolo moko te parce que moko simbi rassemblement Evre Tshisekedi moko simbi IDPS Evre Tshisekedi donc bana Tshisekedi bangonde ba su engagement ya ko mema makamba Tshisekedi ti ba ko nyoko la biso basa nini ba kende voilà en fait ce n'est pas politique interne au Jean-Marc Alobi donc to veiller à ce que Moutaka Bola Jean-Marc na Félix parce que cause à la présent rassemblement mais avant la présent rassemblement à secrétaire général adjoint au secrétaire Tikaki chargé de diplomatie donc à collaborateur direct avec Jean-Marc yango Kabila na bamasane ils ont ça la bango mutema passe dio oyo nenge moka bengaka barre de mine donc moi opanzango ezate yango moni Jean-Marc alobi toza la vigilant lisu le kola lisu voilà oyo ya lobi na côté politique ya IDPS. Deuxième point ezaki kama Niki Alei mama ye mais maman za tata moi sa Kabila te bat ba na Kabila na mboko c'est les États-Unis d'Amérique mais Kabila oyo parce que ba président so ya monde ba palais présidentiel au bango ba ekipaka ba benga ngo palais présidentiel donc cela veut dire ba président so ya mokili ba benga on ba locataire ya ba palais présidentiel ndenge Trump aza locataire pour na 4 ans Emmanuel Macron aza locataire pour na 5 ans donc Kabila Kabang ndenge aza locataire na biso
bato bandimi aza avant na lupango eza ba peuple congolais. Or depuis 2016 aza na ni garantie ni préavis. Siko to okamwa yaza na lupango na biso aza cousin to aza na statut ni na lupango. Et puis Moutatika qui est dans le Pongo, ils ont dit à travers l'accord le 31 décembre. Oh, ça les gars, Moutatika est dans le Pongo, on a mis tout ça dans la morgue. À ce bout, il y a même des bêtises de ya. Maramba Okamo, yo locataire au bout, il y a quoi le Pongo qu'on est dans le Pongo. Moi, je suis garanti celui-là. Voilà, fait le Gambo, on a intérêt. Donc, Kabila na Congo, ça n'a ni garantie ni préavis. C'est quoi tout naïe. Kabila na Congo, a commis cousin congolais. Statut na Congo za nini? Yango moni désordre ya na Congo, viol, vol, détournement, pillage. Tellement to le lit trop. Ne balobaka, soko za na problème ko kanga monokote. Au moni ndokisa nini belela. Oh lelo ndoki ya Congo eza Kabila. Parce que au Kabila ça na Congo, c'est de la sorcellerie. Eza qui démon. Yanga na kamo ka bandimi ya église, boka ne chaque dimanche, ko tungisa ka ba démon, au démon de chômage, démon de célibat, botika ba démon na baza ba innocent. Ba congolais démon na biso za Kabila. Oh noko na ngaza ndoki. Tata mo sazo lokanga. Tika tata mo sina ki ndoki na ye. Kana yo, mutazo loka za ni Kabila ka bange. Yango to bisi ba congolais, milimo ndengo wana ekenda na losambo na kombo na Yesu te. Milimo ndengo ne kenda ka na balabala. Yango to bisi ba congolais ba milengela. Bamilengela opération to yebi palais mutuna ye tozo bengana Kabila famille par famille avenue par avenue commune par commune quartier par quartier province par province parce que to lingate ke molimo mabe wana continuer ko vivre ti mukolo yeso koya po Kabila lobi ya kozala wana ka ti mukolo yeso koya biso pe to yebi se papa na mboko yo mutu moko ba lobaka sese ko kokole wazaba santa do motombele mais tango to tomboka ke maréchal atika biso Atiki Despe, Sarma, Gare Civile, Baïbou, Andes, Nip, Atika Bango, Mobutu le 16 mai 97, Azwa Limousine, aéroport Angilio Ouo. Mouza Ye, Aepena Baloenge Wana. Yé tout ça vite fait, Anna Mozolé. Tu vois, garçon, oh, tu comprends, ah, on a un problème. Vous savez, tu le papa, il dépêche, et à partir de Yarando, nous étions bêtes la caque. Banga likolo inda te donc il dépêche un parti politique oyo et vivant ba dictateur et vivant qui yanke mais suka nenge tizekada episa biso un peuple déterminé et puis faut qu'une bombe atomique donc na minute on nenge jamais kalobi lelo yaza na mandoki mais peuple congolais za bombe donc là message au jamais kapesi et puis yebisi biso maman Niki aza envoyé spécial il y a Trump na RDC. Oh, tant que ba RDC, yoko mona ka pays RDC te. Talaka Kabila. Et ça langage diplomatique. Parce que maman Niki yebe ke mutaboyi accord za l'appliquer, et ça Kabila. Maman Niki yebe ke mutaboyi Félix za la premier ministre, et ça Kabila. Mutaboyi Pierre Lumbe za président Sénégal, et ça Kabila. Mutasali massacre na Kasai, et ça lui. Et c'est maman Niki yebe ke américain a koufi na Kasai, et ça Kabila kabang. Maman Nika ebete ke mutateki uranium na Corée du Nord. Ezaye. Maman Nika ebete ke mutazo financer terrorisme international. Ezaye. Bongo ba Américain ba ozakidi ba bonani. Te? Tika Américain sala musala na ye. Parce que diplomatie za bongo jamais ba koye biso Kabila longo. Eza kwa muta alinga bimisa mbongo na miso bato. Mais mutuno sa na doléance. Tanga mono bimisi 50 000 francs. Muto za posa li papa osenga te. Muto a posa nko ya komela te. Pourquoi? Parce que yo moko bimisi 50 000 francs bani ba dépense. Oh, mbongo ba bimisa ngona miso ba douter. Yango moni maman Niki pour ne pas réveiller les chats qui dormaient, abandi ko solo na seni. Oh, seni azana problème te nanga nenga zawana. Ata yebisi biso élection de 2060 biso to kondima. Mais to yebisi ka élection 2060 Kabila libanda masolo. Donc calendrier nanga pona biso solo belo côté. Yo pesa ka calendrier 2060. Mais tu as nanga 2060, d'accord. Mais ça, Kabila. Mais ya maman Niki za non événement. Selon Batia Ngambwana ya maison. Mais d'accord. Na ça mo yelo ka sikezate. Au moins Kabila aza produit américain. Kabila aza produit à Union européenne.
Kabila za produit à Union africaine te, CIGL te, SADC te. Kabila za produit à ONU te. Kabila za produit à États-Unis d'Amérique. Bato bazo bana peut-être boy ko kutanga kombo na bango. Mende Omalanga, Lambert, Ala Tundo. Directeur SNIP. Keke Mulumba, Kengo Adondo. Mokolo Akpombo. Badide Tumba. Bambuti sur baza ebele. Bazo kosa Kabila. Kabila bazo kosa bango. Comment Kabila ebeke pouvoir ne aux États-Unis. Oh menda ebeke so basala 32 ans na Congo, na Zaïre à l'époque. C'est grâce aux États-Unis d'Amérique. Donc on est comme un faux perso. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Te koya niki eza non événement. C'est un événement. Menda ebeke non na minute niki ayobisa Kabila. Akanga bisaka sa nini? Akende. Parce que les États-Unis, bazangi koyeba oyo Kabila sali na République démocratique du Congo te. Mutaboy ko appliquer accord na Congo. Eza Kabila. Parce que AMP to uti na bango Sénéco. Ils ont accepté AMP. Na Sénéco ils ont accepté troisième mandat pour la Kabila zate. AMP. Bandima référendum zate AMP. Bandima révision constitutionnelle zate. Donc moni bango wana. Et puis bandima rassemblement sur CNSA na primati ndenge bazawana ndenge via ebisa Kabila d'Afrique du Sud en 2011 Kabila zaka yomoko au moins bato ba simasimano ba petit nanga surtout mende na Bochab. Merci ndeko journaliste, merci à mingi parce que nanzela bino bana poto baza informé pour na ba pays nyonso diaspora jouera rôle moko munene na ba libération et ba pays nyonso. Alors ça, la vision passe du fait que Romona a un grand pays avec un grand diaspora, mais c'est lancé la bonne. Et Dieu merci pour tirer la vision. Tant que les bandes vont prendre conscience, il y a encore ma politique à Congo, ça sera la libération des peuples congolais. Et le lot, tout ça, c'est un moment pourquoi parce que le peuple congolais, les bandes mobilisés comme un seul homme, on ne débat pas de kin. Le monde n'a pas de tu félicites Rabino Ming. Grâce à vous, les Congolais Libanda, ils ont conscience. Et comme ils ont la makamamboka na bango, nengo yelelo awa parce qu'il y a matinée. Et là la tête ceux qui formé bango te, bango pe ba otiko tranquillité, faut pas tomber ça yo. Yango yé, bien qu'on ait en retard, mais jamais quand on tenir matinée politique à munene. Matinée politique yango zaki na 2 points. Premier point, dossier IDPS. IDPS oui bien qu'ils ont menacé. Parce que croyait que Tshisekedi ndé annonce la IDPS. Oh Tshisekedi azala kaka serviteur ya peuple congolais. Parce que IDPS va bien en partie du peuple. Et donc Tshisekedi a koufi azu makambo IDPS appelle si Jean-Marc. Alors l'adversaire nyonso ya IDPS ils ont chavré du champagne pour na bango et sili. Congo to konzango na kanai parce que parti on a dérangé bango ezaki IDPS. Erreur depuis Tshisekedi a koufa. Au contraire Tshisekedi a longué entre nous dans le monde oya mokili d'une façon physique, mais sur le plan spirituel Tshisekedi est avec nous. Ce n'est pas politique, Tshisekedi est avec nous parce que œuvre yo ya tiki na terrain ils ont fonctionné. Parlement debout autant mon la ça ngao nazo banaza poser parlement victoire. Toza koevre qui ça mon du matin au soir de lundi à samedi. IDPS etikali evenayi rassemblement etikali yango moni jamaka beti 7000 na makamba IDPS alobi lisu lokola lisu Kabila na batunaye bazola la pongite pona bango IDPS fe kabwana e panzana yango mikolo tozo vivre songi ya bato badongolo misu songi entre Jean-Marc na Félix balinga ka 2 garçons na ba kabwana ba osala par tous les moyens ba kabwana yango Jean-Marc alobi ko kabwana biso na Félix et ko apporter le retour na IDPS et ko apporter le retour na IDPS et puis ko apporter le retour na Congo yango na asengi biso ba combattant to aider bango bazala toujours bomoko pour atteindre l'objectif au Tshisekedi a tiré les biso ya ko mema IDPS na pouvoir ya ko sauver peuple congolais oh lelo 20 ans après rien n'est Afdel 17 ans rien n'est Kabila peuple congolais a commis chosifié animalisé clochardisé
tokomba wumbu na mboka na biso yango moni adversaire pour koboya tozala libre aosala par tous les moyens akabola Jean-Marc na Félix Jean-Marc va le biso en tout cas tokotikala ka okaba mukolo moko te parce que moko asimbi rassemblement Evra Tshisekedi moko asimbi IDPS Evra Tshisekedi donc bana Tshisekedi bangonde bazwi engagement ya komema makambo ya Tshisekedi ti bao bako nyokola biso basa nini bakende voilà en fait c'est pas politique interne au Jean-Marc Alobi donc to veiller à ce que Moutaka Bola Jean-Marc na Félix parce que cause à la présent rassemblement mais avant la présent rassemblement à secrétaire général adjoint au secrétaire Tikaki chargé de diplomatie donc à collaborateur direct avec Jean-Marc yango Kabila na bamasane ezo sala bango mutema passe dio oyo nenge moka bengaka barre de mine donc moi opanzango ezate yango moni Jean-Marc alobi tozala vigilant lisu lokola lisu voilà oyo ya lobi na côté politique ya IDPS. Deuxième point ezaki likama Niki Alei mama ye mais maman za tata moi sa Kabila te bato baye na Kabila na mboko c'est les États-Unis d'Amérique mais Kabila oyo parce que ba président nyonso ya monde ba palais présidentiel o bango ba ekipaka ba benga ngo palais présidentiel donc cela veut dire ba président nyonso ya mokili ba benga ngo ba locataire ya ba palais présidentiel ndenge Trump aza locataire pour na 4 ans Emmanuel Macron aza locataire pour na 5 ans donc Kabila Kabanga ndenge aza locataire na biso bato bandimi aza avant na lupango eza ba peuple congolais oh depuis 2016 aza na ni garantie ni préavis siko to kamwa yaza na lupango na biso aza cousin to aza na statut ni na lupango et puis mutatika qui est dans le pango eza Tshisekedi à travers l'accord le 31 décembre oh ça les gars mutatika dans le pango na minute aza na morgue azo boya même bemba Tshisekedi ya makamba okamo yo locataire ozo boya ko le pango kundena le pango na ye moi les tigres garantis si là voilà en fait le Gambo zo mon intérêt donc Kabila na Congo aza na ni garantie ni préavis siko to tuna ye Kabila na Congo a komi cousin ba congolais statut na ye na Congo eza nini yango moni désordre ya na Congo viol vol détournement pillage tellement toleli trop nde balobaka soko oza na problème kokanga monoko te omoni ndoki eza nini belela o lelo ndoki ya Congo eza Kabila parce que au Kabila sali na Congo c'est de la sorcellerie eza ki démon yango na kamoka bandimi ya église bokende chaque dimanche kotungisaka badémon o démon de chômage démon de célibat botika badémon na baza ba innocent bakongolais démon na biso za Kabila o noko na nga za ndoki tata mwasi azoloka ngai tika tata mwasi naki ndoki na ye kana yo mutu azoloka oyo eza ni Kabila Kabange yango toyebisi bakongolais milimo ya ndenge wana ekendaka na losambo na kombo na Yesu te milimo ya ndenge wana ekendaka na balabala yango toyebisi bakongolais bamilengela opération toyebi palais mutu na ye tozobengana Kabila famille par famille avenue par avenue commune par commune quartier par quartier province par province parce que tolinga teke molimo mabe wana continue kovivre ti mokolo yeso koya po Kabila lobi ya kozala wana ka ti mokolo yeso koya biso pe toyebisi papa na mboko oyo mutu moko balobaka sesese kokokole wazaba santa de motombele mais tango totombokaki maréchal atika biso atiki DSP Sarma garde civile Baïbou Ande Snip atika bango Mobutu le 16 mai 97 azwa limousine aéroport Anjilio uo Mouza ye ayepena baloenge wana ye tosala vite fait ana mausolée siko garçon oyo to comprendre te akoluka biso problème biso to lobi papa IDPS et à partir ya rando nzete betela kake banga likolo inda te donc IDPS ya parti politique oyo et viva ba dictateur et viva ki yanke mais suka ndenge Tshisekedi ayebisa biso un peuple déterminé et puis faut qu'une bombe atomique donc na minute ndenge Jean-Marc alobi lelo yaza na mandoki mais peuple congolais aza bombe donc là message au Jean-Marc apesi et puis ayebisi biso maman Niki aza envoyé spécial il y a Trump na RDC. Oh, tant que RDC,
Yoko mona pays RDCT. Talaka Kabila. Et ça langage diplomatique. Parce que maman Niki a yebeke Moutaboy accord à l'appliquer. Et ça Kabila. Maman Niki a yebeke Moutaboy Félix à la première ministre. Et ça Kabila. Moutaboy Pierre Lumbe à la présidence Sénésa. Et ça Kabila. Moutasali massacre na Kassai. Et ça lui. Et c'est maman Niki a yebeke Américain a koufi na Kassai. Et ça Kabila Kabang. Maman Niki a yebeke Moutateki Iranium na Corée du Nord. Et ça y est. Maman Niki a yebeke Moutazo financer terrorisme international. Et ça y est. Bon, on va américain pour vous acquérir pour l'année. Tika américain ça la moussa naïe. Parce que diplomatie ça bon jamais pas voir biso Kabila longo. Et ça quoi mouta alinga bimisambongo na miso bato. Mais moutuno ça ça na doléance. Tant mono bimisi 50 000 francs. Mouta ça pour ça le papa au sénateur. Mouta pour ça encore remelate. Pourquoi parce que yo moko bimisi 50 000 francs bani ba dépense. Oh, mbongo ba bimisango na miso bato te. Yango moni maman Niki pour ne pas réveiller les chats qui dormaient, abandi ko solana seni. Oh, seni azana problème te. Nanga nanga zawana. Ata ebisi biso élection de 2060, biso to kondima. Mais to yebise ka élection 2060 Kabila libanda masolo. Donc calendrier nanga pona biso solo beloko te. Yo pesa ka calendrier 2060. Mais to yebisa nanga 2060 d'accord. Mais ça Kabila. Balobiko ya maman Niki za non événement. Selon batu ya ngambo wana ya maze. Mais ndeko na ça moyo loko sikizate. Omoni Kabila oyo aza produit américain. Kabila aza produit à Union européenne te. Kabila aza produit à Union africaine te. CIGL te, SADC te. Kabila aza produit à ONU te. Kabila aza produit à États-Unis d'Amérique. Bato bazo bana peut-être boy ko kutanga kombo na bango. Mende o Malanga, Lambert, Ala Tundo. Directeur SNIP. Keke Mulumba. Kengo Adondo. Mokolo Akpombo. Badide Tumba. Bambuti sur baza ebele. Bazo ko sa Kabila. Kabila bazo ko sa bango. Comment Kabila ebeke pouvoir ne aux États-Unis. Oh, même d'ailleurs, que ce soit 32 ans au Congo, dans Zaïre à l'époque, c'est grâce aux États-Unis d'Amérique. Donc, on est comme un faux perso. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand il y a un Niki, c'est un non-événement. C'est un événement. Même d'ailleurs, que non, on a minute, Niki a eu sa Kabila. Akanga bisera sa nene. Akende. Parce que les États-Unis, bazangi koyeba oyo Kabila sali na République démocratique du Congo te. Mutaboy ko appliquer accord na Congo. Eza Kabila. Parce que AMP to uti na ba na Sénégal. Ils ont accepté AMP. Na Sénégal ils ont accepté troisième mandat pour la Kabila zate. AMP. Bandima référendum zate AMP. Bandima révision constitutionnelle zate. Donc moni bango wana. Et puis bandima rassemblement sur CNSA na primati. Nek bazawana. Dans le Kabila d'Afrique du Sud en 2011, Kabila Zaka Yomoko. Au moins, les bateaux bas, c'est Massimano, bas petit nanga. Surtout, men de na Bochab.